congoyasika.com, congoyasika.net, c'est votre site. N'allez pas ailleurs. Vous allez trouver toutes les infos sur l'Europe, l'Afrique, etc. Donc je vous conseille d'aller sur congoyasika.com, soit congoyasika.net. En tout cas, vraiment, bienvenue chers internautes de 3xW congoyasika.com ou congoyasika.net. Makambo ezalate, na katika ko patrouille na kata Scandinavie, bana na bino, bozo bango bien, Eric photo image, zo bango ba danser ya solo, ba chakale wana bino vraiment ya kati. Donc il faut découvrir bango, groupe Oyo. Et ça, na kati ya Scandinavie na Stockholm, le groupe Kamoko, oya ba chakale wana bino à Stockholm, oza na feti, oza na posa ba ya ba bina ba sala spectacle, tozu bango a pied levé, ba outi rap, nde bazali awa, donc il faut pas passer la combo ya groupe, nyo surtout boye ba bango oza na spectacle. Oza na feti olingi ba ko sala spectacle ba sala spectacle ba bina ka bien ba na bino ya mboka na bino bo fula bango olingo zo contact na bango so zuka contact na ako passer yo bango ozwa bango oko inviter bango mibali kitoko bana poto bana mboko yo vedi mbote ya mbote ya to bane ndenge nini bana mai nyoso bazolanda bino bana Stockholm o ba olanda bino na kati ya 3xW congoyasika.com vedi ba yeba groupe na bino ba sakale wana bango ya Stockholm groupe kombo nango nini bambote no place ba mai to bazali groupe comme na Unique Freaks kombo nango nini Unique Freaks OK biso déjà to zalia mokonda zanga to racisme le to a 5. Mais tu as vu un pied levé, bon, tu rap, t'as la caca, donc bon, c'est, ça calé à Stockholm, mais tu as vu un pied levé, bon, tu rap. Maintenant, le président vraiment il y a groupe, n'andenge boza, président un groupe nan. Bon, président vraiment un groupe azate. Parce que tant que ça là, on mutunyo ça y est na idée na. To sangane to sale idée non photo fondé groupe, to sama be président te donc tout monde y a na idée. Mais si koyo bobina aneti banzembo nini so neti mutu alinga invité bino bokendo sala spectacle na fête na ye banzembo nini obino bobina kapo batu nyonso bazolanda bayeba ke ta on azo invité bino ba chakalo na biso ya Suède auto découvrir bino lelo yo bo expliquer banzembo nini vraiment ba quel genre de nzembo bobina on steak ba pa nyonso aka yoso ye na nzembo to lukelon steak ba pa nyonso apa obiso moto zana yoso ye nango to lukelon ba pa. Et voilà, Balandignon sur 3xW congoyasika. Tu continues toujours dans la jeunesse, babi congoyasika, ba jeunesse pour la jeunesse à lobby, congoyasika makam o ezalate, ozana poser spectacle bana bazaliawa, bango bako beta, bango bina ka luketo zawa, luketo Congo, veut dire yaya, Kokombo s'est présenté. Bon, mbote na bino nyonso na kombo nga Didi Freaks bani so beta ba chorégraphie nyonso tant banda groupe to souffri trop yamba mbota mingi ka nzamba soutenir biso malé to koma. En tout cas merci tozuli susu ndeko na biso mpandia wa kombo. Ouais comme na GG BBC boy technique Unique Freaks donc minga lo beate biso toi unique donc ça va quoi. En tout cas tu vas continuer sur côté to ndeko na bino bon mona. Bambote partout comme na ema minga lo bezate ka tala biso. Ndiara biso. Ma voilà le père militaire, mais bambote à 3. En tout cas, on a ce que tu sois Dieu, Balobi Dieu. Général Modi quand il mora lobby à se présenter. On nzambe na bon général Modi. Ngam na sima solo wa. O bana mai. Biso do konza Suède migolo. Wa boy, on ne boy. Akomi boy. Là ça va luke tout mon mas. Pesa va lo. Te boiba. Kongo ya siga mambo nyosa siga. Tata to sane kokamite Kongo ezobonga. Yomba biba Kongo no so mikemike to bwaki. Mamna se ko me sika, président ya siga wa na Kongo. Mamna se ko mama Liliane. Yo mère to yebi. Masole beto so na palais. OK, kitoko baya vedi bino bobetela bana nyonso ya Kongo ya sika, moi luketu baye baba sentir te, ba chakalo na bango, Et là, on va 1, 2, 3, toquez.
Allez, ça. Qui donc? Dis, c'est quoi, dis. Veut dire waneza ba animation toujours na kati ya Congo ya sika ba jeune ya sika oyo ozana feti hein olingi vraiment ba ya osala spectacle obo monya le côté ba outi na répétition veut dire kanyi bango ba jeune na Congo ya sika veut dire mwana suka yako pesela ko mwana suka yo pesela tozawa na ba jeune na Congo ya sika Congo ya lobby hein Congo ya lobby nini. Oh, na leli bano to na simanga mo na kota kata repzo net kanga pe na bina mais tala nga na na obina te mais et c'est pas singa trop na mo majunga na obala na beng sabina na leli ngo merci beaucoup ozana merci beaucoup ozana spectacle ozana nini zwa contact na Congo asika ba jeune asika ba osala donc tokozwa bango su ba clip ba osala ba clip ebele oyo ba yolakisa toujours loketu bo mona ngo na kati ya Congo ya sika bazomi bongisa ozana spectacle olingi ba osala spectacle o monango do bino nyonso bolinga biso Glody Kuma Kinois norvégien mon boss Maurice premier bana bango yo fula bango balobi bosaka moko Maurice premier donc ba gros bisous na bino nyonso ba bolinga biso donc to sili donc peace kitoko j'étais babi souka na masolo ya no mais ndezana so boseli mama na peso penda ba salam souka la masolo Eric photo souka la masolo babi triple B souka la masolo Georges Bambala c'est souka la masolo grâce bavula souka la masolo babi Congo esika souka la masolo souka la masolo on va bien sauter ça on va na tête centrale et muto ya na ebite so uchopi moya ka akanga babi souka la masolo Congo esika souka